ba milangi ba papa biso biloko bongo eza kitoko te landa siko pona silisa makambo ba artiste et sika siko na kata ka bilamba bomona bolumbu na nga yango yo trop c'est trop vous blaguez avec les gens oyebi mwana mwaso babengaka na kombo ya chocolat asala ba théâtre kaloko koyoka ko mwana chocolat Maman chocolat yo keloko na zo ebisa yo vous blaguez avec les gens na lo bango na ba vantité so mobile no za makasi tinda na beta ye so na famille no za na mutu makasi tinda na beta Maman chocolat osali ki ndumba na musala théâtre na loba lelo komi prophétesse na mboka oke ko luka mosala na nzambe de la foi oyebisi eke nzamba zo lakisanga ba artiste comédien ba kokufa nga na zo mitu na question bino bokomi basali na nzambe pona ba artiste comédien to pona ba famille na bino nga na mosala nzambe ya Beni nga na mosala nzambe ya Botembo nga na mosala nzambe ya Uvira nga na mosala nzambe ya Equateur na mosala nzambe ya Congo mobimba bino bokomi basali na nzambe ka pona batu ya théâtre vous blaguez avec les gens minute ya kotanga na mona Roger Baka bimina télévision o dadi di kambala ninga kufi mi balepe batikali bazolanda papa na ko fingo lokwa salite no ba finga yo te nga na mutu ama sécurité vous blaguez avec les gens bino bo prophétisaka ba comédien ba kufa te yo ko tikala ko bokola mwasi na nga na bana tangu bana nga bana ko telenga na yo mutu ko bokola bango bo prophétiser pona ba famille na bino Maman chocolat yo kanga na minute on a prophétiser ko pona famille na yo au moni 10 jours lobaki ba artiste comédien ba ko kufa na minute 10 personnes ba kufa na famille ya tata na yo na minute 10 personnes ba kufa na famille ya mama na yo 10 personnes ba kufa na famille ya mobile na yo soko fioto limbanga mama na ko longolo bilamba to ko bina to ko bunda mitaka na famille na yo vous blaguez avec les gens famille ya Roger Baka 2 personnes ba kufa na famille ya maman 2 personnes ba kufa na famille ya papa moi sinon 2 personnes ba kufa vous blaguez avec les comédiens ba comédien ba komba tunabino bo koma mosala na nzambe pona ba comédien keba na yo bo keba na bino bo keba na ko finga biloko mabe abo ndima tenga mtu na fingi tata pambola biso nzambe nanga oza problème en tout cas bandeko balandi ya Sarato la TV faut bo comprendre tozana pasteur Lité ya Kanda et pasteur Lité ya Kanda to silisi mangamba ba comédien mais tozana problème mususu awa ba combattant balingi artiste musicien na biso ya mune na mboka Fally Ipupa abeta concert na Bercy te ba combattant balingi te concert ebeta ba concert zonga na poto balingi te Fally Ipupa abeta concert na Bercy nini oko loba na ba combattant wana pourquoi pas bazo accorder musique culture mboka na biso et kende liboso. Merci beaucoup. Nakoko lobate mais loko na nzambe osala na nzambe fona loba pour ceux qui na moni erreur ezali naza na lotomo naza mosali na nzambe ozoyoka mosali na nzambe naza moto ba blaki te nazo blaki te tango na ye na télévision nakoko ya te na blaki na combattant mosali na nzambe akoko bana ko ya te blaki na ba combattant Fally anganya za na ye innocent anaka beta concert te omoni makambo Fally asala na mboka oyo Denis Les ti atiki makambo na nzambe na loyengo bayaki nango akotikala kosala ngo te makambo Fally asali na mboko la nanga na bokebi nazalaka sérieux tango nazoloba makambo avi makambo o Fally Ipupa asali na mboka oyo Sony Kafuti akotikala kosala ngo te na mboko ti asila bongo la nangai makambo Fally Ipupa asali na mboko oyo Moïse Mbia akotikala kosala ngo te ti akotika musique chrétienne ti akolongwa ki pasteur même nanga naza fulu liboso Fally Ipupa le câble la merveille la nanga bien makambo Fally Ipupa asali na mboka o Congo même ata Michel Bakenda akotikala kosala ngo te la nanga na bokebi ngayebite soko zolanda nazolanda zala sérieux makambo tozo solo Fally Ipupa asungi ba orphelin asungi ba veuve asungi ba to ndenge na mboka oyo na bwakela ka ba fleur
pe na pesa ke mbote na bidi Cap la Merveille na confirmer oza mwana mboka pe mwana yako ya Congo oyebi pe souci ya bana yako ya Congo mukolo kokoma na politiki biso tokozala pe kini Fally Ipupa nzamba sunga un jour otika miziki oya pe wapi na politique Fally abenyenga na telefone mwana mayele eloko ya liboso alobi a consulter basali na nzambe a consulter nga mama naza mosali na nzambe kende na ndako lelo limbisango za mwasa ba ndenge nazo simba nakoko botola pe yo na mobile na yo eza pe mabete bo limbisanga ndenge nazo pesa ba pour exemple na ngana pesa ka bongo landa ngai kende lelo na ndako yebisa mobile na papa tokanga miso to bondela nzamba la kisabiso est que pasteur lité ya kanda azalaka mosali nzambe ya solo to azaya lukuta pour confirmer muntu aza mosali nzamba solo fo yondo kota mabondeli nzamba sani ala kisayo ndenge nzambe a révéla Fally Ipupa du Cap la Merveille Marabioche des pipes de war mosapela talia se kangela loketo bwe chéri fini kanga liputa mama mosusu te na kolinga kaka yo ata na bao baleki yo na bote koko fongolanda ko ngana batama koko fongolanda ko ponga na batama du Cap la Merveille ay ko consulter nga dadi na mona héritier kenda abeta te papa chéri jibe mpena leader amufube akenda abeta na poto abeta te Ngiama Makanda ambassadeur de la paix surtout lo que ça qui Fally Ipupa tanga zoyoka wera za ambassadeur de la paix mais akoma na poto ba combattant ba lobi awa pe na yo esa nini ezate wumbuka babengani Jésus de Niance le padre Ferregola Moto Ayambo l'impératora de la rumba Congolia tango akomi moya beta ba combattant ba seni la refoulée musique ici la kate na poto seni et Silio Fally Ipupa très intelligent mwana mayele plein de sagesse plein d'intelligence aye kolukanga dadi mbongo eye na ningina swa pona beta zenith oyoka katura liboso batu moko balekaka na télévision batu angola balobinga na leba ngombo mbongo nzoka na koma na frontière moyena kota ezate na zonga na ngakune bima na lieba ngombo mbongo si na zombongo na bango tangu papa molière lemba leki na télévision na salani na zongisa siko mbongo ya batu ya Bercy moyenga na zwango ezate du fait que Fally a consulté nga na bi Fally oye ko meka nzambe na nga oyo bato bele ba meka ba yoka soni te na bi Fally pesa nga 3 jours na koti 3 jours ma bondeli na lati ke lamba ya kibo santo ndenge na lati bo na sa pembeni na kibo santo na koti prière lo sambo tangu na bimi nzambe oyo akosaka te ayebisi nga boyi abi soki Fally abeti te longwa mosala nzamba Kongo petika makambo na nga nzambe duti ya suka onga na koti nzambe na ngeza makambo ya Fally Ipupa prise suka ngana nzambe tozo kabwana pona Fally landa te mama nzambe kosanga na likambo mosusu mais na likambo ya Bercy pona Olympia to signer ba papier to signer ba papier na nzambe soki Fally Ipupa du Cap la Merveille a betité ngana longwe mosana nzambe effectivement na zongi na ngana maison mère et pas wera nsoni ngama makanda le forêt na zongi ko boaka na zongi na ngaya animateur soki wera boyinga na zongi par bina filé na ke ko boaka kuna la nanga na bokebi na ebisi Fally na lobi recommandation uti panzambe zwa mbongo kasi ngana za mutu atembe na za oyo kaka mutu atembe ya makasi mbongo Fally ngaka pesa ngana enveloppe na bi Fally bomba na chambre na yo soki concert esili mukolo zo nyata makono na aéroport zi action de grâce nango seni opesi ngai Fally azwi mbongo azwi action de grâce achi mupanzi na bibenga ba musicien basali ba passeport makam nyonso bazwi ba visa Fally abenginga papa lelo tozo kende poto tokeno beta Bercy na bondeli pona ba musicien nyonso poto matami tukana tika bango na aéroport pona zo zonga na bana kotala na kati ba musicien bona moni fazer te na moni mwana ya mundali boma te na moni mwana ba kwiti wana te ngalo bi Fally Ipupa omoni Bercy yozo kene ko beta azana eli boma
aza na ye fazer kasi aza elaka soki ya kei ndenge recommandation nzambe bimi yo kobeta mais soki aza te mo yo beta ezate fali atuninga dadi nani nga lobi kabuya ba révélation lokola kabuya azalaki te na nilaka voyage te anile tokende luka kabuya tosali boye tokena bapaka juma kuna na kati tozoki na makolo pona koluka kabuya bayebisi biso bokende kotala ye na se ya poma tete azomela badiamba place wana tokena se ya poma tete tomoni ete balobi tokende na ndako edingwe tokomi na ndako edingwe tomoni kabuya te toke kozwa kabuya wapi na kingasani na maya mokali azosokola na bafazer ngane na oloba ngana mosali ya nzambe ngana mosali ya nzambe kochanga wapi ngane na oloba ngana mosali ya nzambe na mosali ya fantirie te ngana ngoto bobo te tozwaka kabuya te tozwiye na kupa mukie boy sengla pamba totambola kipeka na mutu ko ekotaka deux personnes oya fali pupa wana fali na mupanzi ngana mupanzi na toji kaka oyo tolobi kabuya koti tosombele bilama na marché à liberté to memi mba on affaire étranger le ko ezaki 9 heures azwaka passeport te azwi na 5e jour visé bimaka te libonde la suka na sala te osali allez tokei ba mataka vient te ba mati combattant que ça soit des grands qui combattant na yo ngana mosali ya nzambe azali kolwa combattant koko leka mosali na nzambe te man ko banda lelo ko benga ngai su mosala nzambe te banda benga aventurier na ebisi yo toko yamba falinga na yo aona na njili toko yamba yo ngana ye wana omona siko faline nga ko yamba nga pa ko beze ngai ko beta o falia ko beta bersi eza ya molimo eza ya miso bo moto te ba kombata ba ko ya kasi ba ko mona bersi te mokolo ngo wana ngana yebisi yo okomona bokechu kuna na kati azobina neli su musapelata liese kangela loketo boye abosa ni nyonso ya lobaki tata apambola biso di cap la merveille marabilloche des people de world na moni penengo memelinga Robino Mundibu Robino poto ese sika lo yengete bokende ko présenter eloko oyo ngana solo la kinabino Robino Mundibu sokola mata coin ezanga te toko longola bilamba toko pepa likolo liboso epeli moto ezanga te lelo oko matanga ezanga te na podium soki ezangi okoswanga mabe wana eza recommandation mama naza mosali na nzambe kozwanga lokola en aventurier te nga naza jide te nga naza wera te nga naza fere te naza pe toko didi kinwani te nga naza mosali ya nzambe tata pambola biso. En tout cas, merci beaucoup to komo koma na suka émission na biso. Mais moi question mo ka ya mukie pe ba landia sarato la TV babaki na poser yo. Papa lité ya kanda. To mona ki bongo Weranson azwaki matanga ya mama Bokilo na ye mama ya Sylvie Mampata et to mona ki présence ya héritier Watanabe. To ebi ke yo okanela ka héritier mais to mona ki héritier akenda ko yamba Weranson na Mampata. Réaction na izanding. Félicitations pour bazabana oyo eloko nazo sepela pour bazoyo ka minima te ya ngai. Héritier aza mwana oyo pona kote ya ezalaki chose facilité. C'est un très impoli. Très impoli. Tala mwana oyo komi tina niveau ko sala film a sexy na miso bato, je me lâcherai pas. Je me lâche pas. Et ça là qui kitoko te. Okoko longwa na orchestre elingi kolobate okabwani na mutu pona libela. Bible onga na zotanga nzamba permetaka ka séparation kasi division te. Yo komi na kwena nga pe na komi na kwena ngai. Kasi bo soto moko elekaka tango héritier bakabwana kana wera héritier komi kokangana na bakarini mokonzi ba impoli ya kala bano batika mitakala na miso abatu public bamona bakutani na boîte moko na banda lukuna wera pa ye na boîte wana héritier na karini mokonzi bafandi babeta wera mibama mamilangi wera zoka tous les deux matoi ndo moni wera kotaki na ndako wera zo bima lisusu te ngana bengi héritier na gangeli nga héritier biloko wana zo sala za kitoko te wana za tata na yo yaka fazer na maison mère
danseur tozo bengano tozo kitisa yo wana à l'époque nga naza animateur avant bil kitona ya ko so place na ngai lelo o tata o ya sali bana ko finga na miso batu biloko abongo eza kitoko te naza na posa na yoka yo okene ko fuka maliboso wera occasion pe ya kate sanini moi mama ya mapata kufa te akufi tango ake biloko nyonso héritier salaki ngai mutu na yebisaki nde na beteli héritier maboko. Félicitations tata pambola yo bimisa sko album asika omona nenge ko cartonné yango wana pe tolobili solo ya mi ange mi démon héritier bizo bimisa album moko na kombo ya mi ange mi démon il a kisini pona yo etaki musala nzambe ezaka ba recommandation kombo ngo yo muto pesa ki etondeni bon wana na ko sepela otikela ngata natanga makomi na bonde la pena bengisa ina répondre yo po biloko musu soko na répondre ngo na pressé na ko répondre ngo mabe eza message mobimbe eza wana na kati mi ange mi démon oui nyonso ezalaka na message ngai mutu na pesa faire gola album ya tala sima zonga moto nga mutu na pesa yi tala sima zonga moto nga mutu na pesa yi 33 chansons na ebisie 33 ozomona chiffre 3 eza lycée quoi. Merci beaucoup. Tokomi na suka émission na biso. Je crois que question suka ezali Evelyne Camon Lopez, journaliste na biso ya télévision a uti bongo ko kufa et balandani bango nyonso tuna dadi dikambala banzoto na bango eza bongo na morgue et liwe koti pe na ngambo ba journaliste. Et tant que Moussa na nzambo ko lobani. Merci na koko zanga malobate pona Camon soki nani olobi Camon nani? Camon Lopez. Ok. Natala Camon Lopez na ba télévision na krakayi na moni mwasa pembe na moni kitoko na moni tibelez na moni tolo na tali beauté ya Camon liwa ya Camon mutu nyonso azo regretter na yebite soki na lokosi okosi te papa batu nyonso bazo regretter kasi na kati ya regret na koko tika bêtise te salité et régner te na miso ya batu mama Camon lelo azate bate ya kamokufi te kasi bate ya kabatu ya bomoi tika na profiter na tia una place ya Camon lokola na zwaka occasion ya kote ya Camon te TV oyo TV bato bazotala yo nyonso bazotala na esprit ya malamu te ebele bazotala na esprit ya mabe mususu bazotala na esprit ya malamu ba pasteur bazotala banganga pe bazosani bazotala yo mibali ya bandumba pe bazosani bazotala yo bana poto oya yaka poto ayaka Kinshasa pona kotala famille te pona kosakanela bana bato bazosani bazotala yo faites attention conseil nazo pesa yo omoni etando ike oyo ezana mutu musu azoluka komona nolobaki Saratola Saratola appela kana télévision petit to mukolonga na okende fona mona ka nzoto na ye osomona baye ya ndenge bazokanela yo faites attention elingi koloba te lokola yo za journaliste ozongela na télévision mibali nyonso ya bato bakoma ya yo mibali bazebele okoki pe koluka mobali oyo aza privé ya yo moko biso yeyo mibala biloni mabe banana banda koluka mwasi yanga moko privé mwasi azosani azomona na te soki na lobi na lingo lobi papa kolesanga ni lelo banzambe na okena lelo banzambe wapi kasi achaki pembe na ye anje achaki tolo to pe mabele na ye anje atiaki tibelez na ye anje musicien nyonso yako ya mana plata komi mobali na ye ngana lobake mama nazalaka clair ato tuni ngai na koloba bilobela te ndenge bino bolobaka molimo nepema na kimia moma ke yo sali bêtise na sima moya molimo nepema na kimia eza te ekopema na kimia te ekopema na désordre mokilo ozomona ndenge tobotami mutu na mutu aza na motema na ye mosusu soko osali ye mabe alobi nzambe alimbisa yo
mezana bande ko mususu abasi ye makambo nzamba limbisa ezalaka te yo yebi esika to banana mobali yo yebi esika to banana papi mboma yo yebi esika to banana liebo futila to lali na ene toko to lali na mabele na studio mukie lelo mobali nanga komi na mbongo yo na ki journaliste na yo na pembe na yo na tibelezi na mabele na yo obotolanga mobali mama na kokota ndaku yanga minute ya kotanga lokola naza papa ya bana nyonso babengi ngai nakende kobondela pona kamo nakoma kuna po nzambe apesanga maboko alobi esika nyonso na kosima maladi ekosani bika guérison ezokota namona balongoli bilamba nasambelele awa na nzoto abasi na esubeli babeta mwasi mbaswa munene awa na esubeli moya sokola nzoto mwasi akomi pasi na leli na lobi oke kocha musapi esika batiaka musapi te me kasi tozopesa conseil po na likambo ekomeli bino mpe bosala mayele nalobaka boye yo mpe moto osali kamolo pesi ndenge wana obwakeli ye mbasu na esubeli na nzoto akibo mama eza mabe te na oyo osali keba jugement ya nzambe mpe na se na mo esali nini ezali mwasi moya suba eza te moya kota toilette eza te moya tambola na ya koyoka boya botolaki mutu mobali nango na Angola plus 243 89 78 37 29 bonne continuité soko sepeli na continuer na yo même na téléphone benganga na plus 243 89 78 37 29 eza lolenge na yo obanda yango kala eza lolenge na yo obanda yango kala misusu bamoni yango lokola makambo asika nga moyena mona makambo asika eza te tango azoteka matoki madesu na Goma eza lolenge na ya banda yango kala tango azalaki na comex ya mukie eza lolenge na banda yango kala tango akomi na mbongo ebele alobi occasion malamu ya yango yo eza lolenge na nga na banda yango kala mama Olive Lembe Kabila initiative please na bwakelo ba flair tata pambola yo bomo imulai pona nini bomo imulai bana o bazolela lisungi ozopesa lisungi na bana na bato o bazangi eloko ozopesa ko kabola oya yope na ba ibazana ngote tata apambola biso merci plus 243 89 78 37 29 mutu ambongo ebele Patrick de Panama Boyimbo papa na chaîne kuna na Paris jeune millionnaire tour du monde appellation bien contrôlée na kati à Londres de fils Masevo Dieu donné mouya na Italie bana Italie kuna na Milan bo simba Dieu donné makasi Arlette Zoua na Paris Fanny Mbombo mère double na Paris tata pambola anima ya mama na héritier Manuela merci pour la invitation kitoko tata pambola biso na mikolo mikoya toko kutana merci. Amelia nani Mweba Amelia Mweba tata pambola yo mwana nanga ya molimo Mweba Amelia nazolela yo mai na misu tata pambola biso merci beaucoup pasteur Lité Yakanda et moi là j'en profite de dire merci à Amelia Mweba motema ya Orlando Dominguez. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Sadi Kinzondi, merci, mbote na yo place aux Ali, Béa Ilenge, Rebecca Bofosa, motema ya Jezi Maé et Full Option. Président Charles Tamboué, Jenny Beta l'industriel, Namoni Bongo, mon habilleur de l'X Mania Wembo, comme Beta on a un tricage, solo là-bas, solo là-haut. Et Olga Nzanza Mama Pasteur Babi Kalatrote Makolona Katia Kin Bambote na place aux Ali. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais question monra yelinga ya suka poto kabwana. Ah, j'espère que obeta mutumako fité et pesa na mutu kandate. Pasteur moka komela nga lobi Sarato la parce que nga na salara avant na yamba invité na nga na programme kaye na publier na ba Facebook partout. Sarato la Pasteur Lité ya kandawana oyo koyamba mokolo lelo azwa mwasi nanga et puis azala makasi te na sina beta info na matete. Bon nakoloba boye ngai soko betinga sans caméra na lobaka to bandela bitumba ba cameraman baya po ba filmer
totala soko kobeta nga ya solo to ya lokuta mama na mboka oyo naza exemplaire naza véritable mosali na nzambe nanu na botola mutu mwasi te soki na botoli mutu mwasi mateya oyo nga nazoteya ozomona te impact nango ekozala te nalobaka boye kokosela moto likambo ye asali te ozali nde mobomi ye koleba n'importe quoi epai ya mokonzi ozoyoka nzembo wana kokosela moto likambo ye asali te ozali nde mobomi ye nazongaka na bamizisia kala mpo bazala baprofete mizisia yembi asilisi babengi ye seigneur lei biso bato topesi ye mizisia yembi tobengi ye grand calais mizisia yembi asilisi tobengi ye fumumpa koyemba soko oyembi kitoko ebande kopesa bato bakombo papa faites attention bablakaka te na mosali na nzambe nayebisi yo faites attention babétise wana nga nalingaka yango te mbala suka mpe mbala liboso naza mosali na nzambe me kolinga tofingisisa eloko ya mabe na miso ya bato vous blaquez avec les gens lukanga sikoyo totya bakamera lokola yo betaka nga sa kamera sara tola monaka te aya na kamera amona siko bitumba nga na yo mama nabundaka bien omona expérience ya bitumba na nga nabundaka ne elamba te nayokaka nzoto kaka meme kaleso nabwakaka mopanzi nasopi mai ya dongo na nzoto nakomi moselulu mama ata jipa basode yo kosepela okoloba dadi bandela bitumba na jipa basoda naza ancien militaire ya FARDC nayebi kobeta masasi kitoko nga na forme bamamadou ndala na militaire tata pambola biso. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. À la prochaine émission. Au revoir, ciao.